Référence. Elle a fait des problèmes. Référence mal côté. On va bloquer pour lui. Ça va. On va bloquer. Hein? Mais comment est-ce qu'elle n'est pas battue? On va sur le poisson. On les regarde. Ma chérie, elle a mon frère, on a quoi? Ah, t'as relié, hein? Là, on a demandé. Ma chantelle, Nazoya. Ma chantelle. Ma chantelle, non, commandé du nom. Ayo apa kuceka? Dai. Bayi belande. Aya. Mapoka pesa ukiaje. Bali kwa toka dai. Tiani. Attends, belle équipe, maman. On va se moula encore. 1 kilo combien? Mais c'est quoi kuna ifatuli yakusokambisa eumela na mutazao chamisuni eh la mishini bana mishini wala oh ulia na balabala butana na balabala okende blo ndako baniki yo ngozi comme yo momento za munene ni momento kama upunda kondo ko ko ni boide pardon papa chao na todia todia qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton problème. Yaka. Yaka wa. Wasa munene mulai kwa benga yo kusina zala hapo ndio kwa ngai. Kama moi. Nasi maboka mibale ya. Mala ojo mopo. Mopo moi. Parler. Eh bela bien, eh pilipili. Na sikoba dan. Baba, não, tu não soube falar. Ei, vou botar um pouco, ó. Vou deixar esse filho bandido. Adaba eu tenho que ter roteiro para matar.
pense qu'on doit assaisonner. Mais expliquez-moi qui est né au salon. On a tenu. On a tenu mungwa. Mungwa vedis. On a tenu mungwa. Soit si on tient mungwa, on a tenu sur la moto. La moto na longo yango. Après on a tenu sur l'épice. Asko na chango siko na moto. Mama kilai bendana, se bendana kuna longo yango. Ah, ça se met bien. Ah, ça se met bien. Comment on a, camarade? Comment on a? Affaire. Ah, c'est normal de dire ça. Ah! Acha kozali que ngayo acha kula. C'est la sokola mona ke mungwa na chango na moto. Benda mama kila pe na longo la osusu na tete l'épice. J'espère que vous allez bien. Mani, bon, mais pénité. Comme ça, on va faire bien. Vous avez vinaigre traité. Je suis arrivé maman. Comment vous trouvez beaucoup de personnes? Oui, soupe, on doit se la main sur la tête. Naomi. Bana akula no? Akula. Mama, yo mo le bi ke ba sula ba linga bo. Tu to ba sula. Wewe kwa toka mbito ye. Yango ilikuwa mesa twao. Yango. Nami. Sara, yango. Maman là na kolia na balabala ya take paquet chine alia to na na balabala boye ko yo papa le kwa nikitanto ya mama papa tanto nikisanso yo ama mwebele na kapela ko ga tali to baya ko ha ko ba na kapela ba yo ni kapela ya ko ta kapela oh bali baya hawa baya kapela baya ko jamu baya ni basi kapela wa yangu yo ka oh na ndio ah to ya mo ko comprendre que on ko ya bo comment on se méfier comment on ko ya ko le méfiance ah parce que même si ya on ya ça attention faut te éviter ouais comment tu te vois chez moi mangana balabala ko comprendre naye balabala kaka mana kimia hata kana nisi maotumba so kwa plani kwa kipevu ama hasa na kuna tia ni bado kipevu na mwisho wa on devait te voir une bonne poisse moyen ça. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs.
service traiteur Maman Nitou la Providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout un samba soutien. Ah bon c'est le fête no na ba et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Hélène Nitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, n'a yo muto ngo bala. Na yo muto so bala que nous anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo so ki bac. Oh yo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman Nitou azali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos bien sur les années là qui
na yo kaka ngulu ngona lisolo ngapela bino yo omeka na yo omeka donc en tout cas ah ça bio quand tu as le bikolo système à bio on est cool la fraîche au batu pendant la musique vraiment papa poto boti ka pe kolinga basi na kishasa bo mamela na bibi basi biso to kimisa bino basi na bibi eza bino moko nde koluka ba problème to so yo no koleki na kapelo ye ngulu no meli bière na yo sibi nzelo to matina mbeto na boza ba problème na foyer na hotel na poto basi ya poto be papa obatela mibali na bibi donc tango yo za na ndawa libala bino na poto mo système ya soki yo so lamba ki biloko oke na yo mobali na tikali ya koti ye moko kwa lamba semuli ye moko kwa sa tango ya na ki akuta na masolo bino bosala ate o mo ate ezaka la eza na okutu de lote donc tango ya ba sokole ma ya moto ila ko flatara donc flatara bongo te mameli ya eza bongo eza bongo yo longa na ko yebi secret libala base bele ba yebi secret libala te ebele ba yebi te on comprend il yebi secret libala longa papa nitu on comprend longa papa nitu non papa nitu penza na temps moya ki meza te potalara babiloko yo salara epesa mene non ba pese bele te basa pote bele orgueil community salara te bali ba mona bango ka danser batalara ba compte batalara ba social soki ya bana ba mbonga bana etu on libala eza masa bi secret libala ngako na bali na ngai te mais na bi secret libala bona yebi nzambe mais na bi ke na obala na bi ke na obala nzambe akomsana mamba binene boso a mais ma maman bosi mambela bino makasi bosi mambela bino makasi pour ko mabala ka bino biso to wana biso pe danser to doa ka basi le roi bino to la ta ka pantalon le roi bino to la ta soutien le roi bino to tsa ka pe ka kabelo bino bo tsa na pota ko souper la kintocha to keseni te moi discipline na mambetali libala les années makasi a to ya biso to le satan mais ne soyez qui moi qui me pona otsa mbaba tebele ba uti poto ba ya wa niveau ya mutu passe bino bopesi bango pas possible mais c'est bon moi ngulu et moi distraction et ça na mo bien moi ça libala mayele belé le sambo belé surtout le sambo belé et ça bien le sambo belé ko ganga ko lobeza na ko lote tane ti mameli ya moi si makasi ayebi musala ebo luka sotena mobile na zo la rate mobile ya kimisa donc c'est déjà bon là non lien nanga on a si la matina la kela ka ndako na kela ndako la yela depuis donc to bimaye na to lia ka le to le bonhomme to le poulet mayo c'est bon oyo ki de alors bi o bolé la te voilà félicitations Marie tenu comme maman te ba gros bisous na première dame yo tara yo monter ma coupe évangéliste présent à biso moto tchela motema que le là photo sepeli tout le monde a ma photo tout le monde a bilili c'est bon en tout cas félicitations ba gros bisous na première dame bala sima to beta ngo lisolo